kofinga tina sana komikomesana nango lokola sodo oyo akendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mokili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai ntango mpo na nga ntango ezali presie bakoloba bakofinga mpo na boma nzoto yanga nzoto. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission masolo na biso nzambe apambola bino esika wapi video oyo ekokuta mela bino bandeko na ngai ya bino ndeko Kongo Alenga Shora de Sulangar bandeko nazongi lisusu lobi ezalaki tosolaki makambo oyo ezalaki ya ba conseil topesaki ba mama na biso oyo bazali ko régner na likambo tali barando na kati ya ba réseaux sociaux na biso awa na diaspora bandeko soki totiki makambo oyo esengeli tolobaka yango pote ya solo totia kimia na kati ya communauté na biso parce que biso tozali balobele biso ba congolais mabe na biso soki tomoni eloko moko ya mabe eza kosalama biso toza ko appuyer yango mboka na biso tant que tokose comporter kaka boye bandeko Kongo ekobonga te yo mutu muninga azali na muninga na ye baswani me ba congolais mabe na biso ezali soki ndeko moko aswani na muninga na ye yo yebaki ndeko wana yo il faut oya koloba mabe nyonso ya ndeko yo yebaki depuis Kinshasa obeta masolo pa ya muninga o baswani na muninga po muninga wana afinga muninga wana yango moni ba makambo ebele oza koleka na communauté na biso comportement na biso moko ba congolais tozali komi boma pe ko boma nation na biso tozomona ngo neti tozomona kaka keno ya solo ndenge za wana donc na koloba mabe na ye nyonso tu ndenge azalaka na kini azali kosuba kutu ndenge azalaki boye azali kosuba azali kosala boye muyibi azalaki ndumba azalaki boye azalaki na ba groupe donc mabe nyonso ya ndeko na yo muninga na yo yo kei koyebisa ngo muninga oyo baswani na muninga wana to yango na bandeko na ngai vraiment yango zoboma communauté na biso masolo tokosola mwa moke ya lelo eza nango mulai te rando oyo likambo ya rando tokomi komona yango rando yango kana nayebi te soki kombo wana ya rando tozomona yango ndere yango eza danger nzoka nde rando ezali koboma batu ekoki kobomisa mutu lobi nalobelaki bino makambo ya mama bango 4 bango 5 oyo basimbi réseaux sociaux na ba bêtise oyo basimbi réseaux sociaux na makambo tali koswana na barando na bango mpe kobunda koswana kasi eloko ngai naza kokamwa bamama nyonso oyo tosolaki na bango baza 5 baza bamama baza na bana deja oyo basi baleki 3 4 5 donc bana mpe ya mikolo epuis bamama yango baza koyeba te ke age ezongaka nsima te biso tobandaka kolobaka na baradio oyo tozalaki ntango so na ba trentaine mais lelo tokomi na ba cinquantaine donc temps ça passe rapide donc bandeko na ngai rando lelo toza koloba boye mama na biso tozomona ye wana na nsima na ngai mama Manuela botala nzoto na ye nyonso etondi na makila lobi dimanche baoteki kobunda babundaki nga nasisaki émission ndenge ezalaka émission napesi bango conseil nzoko nde na pokwa nango wana bandeko na ngai mama na biso Magali Lomama asalaki susu live délégation oyo ya Magali Lomama ekitaki ti na domicile na ndaku ya Manuela Kitoko na kati ya Hollande je pense que na Rotterdam donc ayaki kuna baye kuna bandeko na ngai bitumba ebimi kuna na ndenge ya kosakana te bitumba na ebimi mama Manuela loko azali ye moko alors bandeko na ngai lokola ye azali mokonzi ya rando ya lukaka pe ceinture wana ya azwa yango ya rando yango totie ceinture na ye yango wana donc
bato bayaki kokotela ye na kati ya tomisine Esther Rodriguez mama wana Esther Rodriguez azalaki commandité ndenge toyoki na Magali Lomama donc ayaki ntango aye kuna bandeko na ngai bitumba babundi mbila kwei tomoni yango na bareseau sociaux na mawa mpe na pasi parce que oyo ezali première fois te tomonaki un congolaise aye kotuba moninga na ye bambeli mpona likambo etali réseaux sociaux tomonaka oyo elekaka na Paris na danseuse ya Werason ti lelo ko toyebaka te suite na sokoma ndenge nini toyebi te nzambe apambola esika azali lelo toza koloba boye bandeko na ngai mama Manuela a se défendre na kati ya domicile parce que boyebi ki ya solo même ngala na parler na ngai awa soki bato bakoti bagresseur bakoti na kati ya ndako na nga il faut na se défendre eloko tuna kozala nango na ko se défendre so boza déjà belé tokomeka kobunda so tomeki tamoni ke ndo mobulu na ko se défendre na instrument ni surtout na kozala nango wana eza droit oyo eza permis même na niveau ya boke kosamba na batribunal donc bandeko ezali mpenza mawa yango tozokamwa tozoyeba te est-ce que biso bacongolaise tozocomprendre mpena donc eloko tozosala vraiment na kati ya communauté na biso tozo rendre nini na bana na biso bamama na biso mama Manuela mama Magali mama nani Chantal Bola boze ebele kutu bamisusu nayeba kutu bakombola bango te mais oyo ngai nayebi nazomona vraiment bino bamama na biso oyo mama Kongo kutu namoni alobi alingi nesu makambo wana te atiki na ye yango bandeko na ngai likambo ya rando oyo mais ti tokokunda bibembe mais sikoyo boyebi ke ya solo soki mutu comportement na yo ezali bien te keba na ebembe na yo mpe bato baoya na bango te bato baoya te tozomona yango bato ebele garso moko akufaki na mele bato batelema azalaki mutu asalisali bambeba mingi bato baboyi koya bato akotanga donc bandeko na ngai kufa bato baza na esengo ya kosepela na liwa na yo ke ya solo ndeko oyo mpena azalaki vraiment malamu ndeko mpena donc na bana na yo mpe bakotikala na kimia ozomona bien ke bitumba kobunda vraiment bandeko na ngai eza dine te mbila aza kozwa nde tozosala baémission boye ekoma contrôle epai ya mbila réseaux sociaux ebima tozomona yango kaka Facebook o YouTube bandeko baza bato ya baloge baza bato ya baloge alo biso ta tozokota kuna parce que même batelevizio mpe eza nango na makambo ya baloge mais lokola eza makambo ya nzambe parce que biso tosambela parce que biloko eza kosala yango tomata tokita eza ya tata nzambe tokosalelaka yango kaka parce que baya kozwa bamatière na Congo epai na biso bazwaka yango tokosalela yango mais mpona kosalela yango tosengaka epai ya nzambe aza na contrôle ya baémission tosalaka ndeko soki osambelaka te ntango osalaka émission mais oza kosala erreur il faut loba mwa 2 mots 3 mots nzambe azala na contrôle ya émission na yo parce que bato mosusu baémission tosalaka basepelaka te bato ya misala ya mabe baza na kati koluka kobebisa bayoutube bato bafacebook émission na yo koluka abebisa yango akozwa foto na yo tala nde toza komona ekomi ntina banganga bakisi boza kokota bandako ya nganga bandeko na ngai tala ndeko ya mwasi oyo na video toza koyoka ndenge aza koganga baza kocuba ye bambeli bongo mbeli soki ekoti okufi ndeko tiki mpena bana na yo na bana yango ta bakokola babe mpena ke mama akenda kokufa na likambo moko akenda kobunda na ndako ya bato bandeko na ngai nini kaka bamama na biso mpena ya réseaux sociaux yango tozosenga ministre ya culture ya Congo parce que communauté nyonso to ezali na diaspora ministre na bango ya culture en tout cas na ambassade bayebaka kolandela makambo ya communauté na bango biso tozoyeba te bongo biso mpena na Congo ata kutu mboka eza na guerre mais ministre na biso ya culture tala na makambo oza koleka na diaspora
tala nanu makambo za koleka na diaspora communauté zali dispersée toujours sala makambo moko ya bozoba trop toujours se contrôler te mboka pe eza kokendeka na se biso moko pe toza na Congo na libanda ya Congo toza ko se contrôler te tokomi ba mama bazotia na bambeli boza komi okoboma mutu obomi mutu tala mama Manuela tala prise à bête la mise sur la niembe ze sope ushi mata eto yebiti mwana matete mwana oni britannique Manuela kitoko bande ko ngai abundi baye ko bundo baye ko menacer na ndako na ye mais ya beti bato ango achubi bango bambeli oyo kapena doki barangenda. Donc, Nambi, la côte du temps, il y a raison parce que dans la carte, on a se défendre. Na, ba maman, o ba yaki kola so bazaki mi balé so mi sa tout. Mais bon, ça les grave erreur. Na maman la biso Magali que je respecte maman Magali bima na makambo oyo ngande kono Kongo alinga na ko yebisa zongela on jena yo luko sali sakabana na o bazana Kinshasa oyo le saka ba ko peso mapamboli ebele kutu ya kitoko. Ole ko kotaka na barando oyo eko mema yo ndenge nini vraiment mama Gali ya Nadel mama Gali vraiment en tout cas soki vidéo ko komela yo mama Gali changer zongela komba na yo bima na makambo oyo zongela nzela nzambe tala mama na biso Karine Mokonzi alandi nzela na ye wana na mama na ye baza kokenzela nzambe vi na ye za kokende malamu azongi na ye bien tiki na azokende na barando ngo so ndenge bozo kokende ngo te ya bitumba bozo bebisa réputation ya communauté mobimba ba vidéo na bino zo panza na partout na monde bokanisa te eza succès te tant bozo sala yango diable bazo ya kati na bino bolinga te satan lingaka boyo satan azo profiter na bino boza na bana na bapale kitoko te biso bapapa tokoti yango tozo sepela te nga neti nga nakoya kofinga bino te nakofinga bino pourquoi mpona nini boza bamama bobotaka biso mama Manuela mwasi kitoko soko vandi na yo barando oyo osalo nini mbongo ya YouTube oza na bana na yo zoka mbongo na yo vie ya poto oza nango normal oza pe na vie na yo ya bien oza pe mwasi kitoko okovanda na yo okovide vie na yo osala ba réseaux sociaux oyo soko olingo osala yango pe osala noko to émission bien ndenge mama Kongo nalobaki mama Kongo ndenge azala bakoki kozwa ye mpe koanime kutu émission danse kutu na français ya kitoko parce que oyebi kocomprendre makambo ebele oza na baplace mpe makambo ebele osala baformation na yo na France via réseaux sociaux kosala yo nini so ozosala na yo biso mpe toyali tokendaka misala mais ere mo toyaka kosala mpe bémission mpona kolasaka donc souci ya mboka na biso mboka ya Congo. Vraiment, en tout cas, ba maman na ngai na eka ko pesa bino conseil donc bandeko na ngai bo partager vidéo bo s'abonner na Congo Alenga TV toza wana pona bino bandeko bino batu bo s'abonner na ba vidéo na ba chaîne ya ba to ba rando nyonso soki ka bino bozo landa na bino bango te rando pe ko sila na vice ministre ya culture alobaki yango soki kaka ba congolais ba bimi na ba réseau na ba page na bango na ba YouTube na bango wana bolanda bato o bazolo ba makambo solo pona communauté et puis pona bana na biso be miso balandaka pona bataka moins 18 ans moi soki moins bana 16 ans à partir de 16 ans bakotala ngote bandeko nanga to changer bandeko ba mama to changer to lembi rando na bino les réseaux sociaux baby makambo mboka bato bazo se concentrer sur te concentration sili pour la makambo mboka o biso to salaka mobilisation kitoko a na poto pour la makambo tali mboka pour la Congo
Congolais nous se doit éveiller pour la conscience na ye ami pesa pour na mboka batu nyonso bakima bakoma Rolanda ba bêtise ba bon bêtise au bobimisaka makasi wana toyebaka pe te soki dictionnaire mosusu ya lingala ekobima batia ba dictionnaire ya bêtise bokobima ta so ba premier ba champion na soni koza koloba ba bêtise yango atango toyebi yango mais obobimisa ngo ndeni. Ah, Congolais, mawa mingi. Merci mingi, Ale Maloko, le général. Le général, il y a avec toi, Yamba Manuela Yeyo. Sentir na epe yangwana, tu ribi ke la solo bitumbe sili, ma Manuela bitumba, et sili tika yango, parce que makamboke na tribunal. Il faut que nous ressemble kuna, donc tika makambo bitumba, tika makambo ya rando. Longola kombo na wana tika kaka ma Manuela kitoko. C'est bon. Colorando tout se pela nangote. Rando ngona bande konoka ba congolais oyo beti wala so aza angolaise. Azaka ndeko na yo biso na ba angolais atako to problème ngo zalaka moko yaka ede ba beraima ezanango mais ce sont nos frères. To uti pa moko kongo de antotela. Yo za mukongo donc oyebi système kongo de antotela donc to ba bande kona biso toko bundaka na bango te oui toko swana ndenge na famille pe ko swana nzanga te mais ce sont nos frères Congo de Antotila baba ndeko na biso mama ki ba vita ba doki ba koko na biso akala banzinga nkuvu so tozo ba histoire ya Congo okomona ke non ezaka mboka na biso mais tala lelo ozo bunda bino na bino yo zo zwa na mbeli okochuba ndeko na mbeli vraiment kaka ndenge wana en tout cas vraiment eza mawa mingi bandeko na ngai ya bino ndeko Kongo alenga mwana fumuki mbangu shora de sulanga so toyaka kaka pona ko éclaircir pe ko pesa conseil na ba émission na biso to sala kanga banda émission na finga mutu te na yebi ko te émission ne ba hotela ngawa balo ba ke Kongo alenga yo finga ka mutu na 2003 na 2005 et au mona ngote atako na bana ko filmer ba combattant o bazo o lumbe mote jamais biso eminga émission na ngai banda la bando sala ngo toujours éveil conscience ya ko éveiller ba congolais to comprendre makambo zo le kalamboka na biso peto zala batu oyo to yeba ko bundela mboka na biso donc bande ko na ngai eza mawa mingi. Manuela Kitoko a joué sentir. Yewana Abeti Esther la grâce pardon. Ah maman Esther la grâce la coco de tous na kombebu ebungingai na benga Esther Rodriguez Esther la grâce ngambe na biso Esther la grâce mobange na bango la coco de tous toujours respect. Maman la biso la cour de tous na kata le Suisse. En tout cas, merci mingi na Lisu Polele. Merci na Charlie Kachila. Merci na Bandekonyo surtout vraiment Clara de Bruxelles. Na Bosanité Didier Masuki Mobala Mandefa Pembe na Molonga Naye Super Anita. En tout cas, bambote vraiment en tout cas na Ban Hollande nous sur Rotterdam. Na pesibilo bambota trop na Bosanité JP Soudaf JP Maketo le donateur ya Eroga Lesungi bambota trop JP Soudaf. Merci mingi Chico Sombele na kati ya Paris. Merci na Alexis Champagne na Bosanité à moi Pauline Beyoncé bambota trop motema Kongo alenga shora de sulanga. Merci na bande konyo surtout bolande biso bo partager vidéo oyo ezalaki kaka une conseil pe koyebisa bino ke bande konanga botali bitumba tokocha vidéo te na bitumba ngo ndenge leki tokocha pe vidéo te ya magali ndenge azali kobenga bande ko bo parta bo panza vidéo wana pete boleka na kobatela la communauté na biso o magali azoloba me to condamné to meka ko tchakimia pona ba mama na biso batika barando oyo bazongela ba émission na bango normal
ndenge basalaka na bango kasi ya solo kobunda barando kosala bambeli eza penza dignité na communauté na biso eza kitoko te. Donc c'est ça, biso pe ba papa o balobaka ba bêtise botika, ba papa ba bêtise to boyi, ba mama ba bêtise to boyi yango. To na posa to na bana to bota awa to boyi communauté bana na biso lobi ba comme exemple o ya biso ba parents oyo to loba ba bêtise ba on peut lobi ba no loba ba bêtise communauté to na posa bana batanga classe bazala très bien, ba vie na bango zala bien et biso ba parents tout se comporter comportement na biso ezala vraiment normal, correct, discipline, respect et puis na bonzambe ezala kati na biso ndenge fumo kimbanga lobi. Merci mingi ya ki bino ndeko Kongo alenga to kutali bongo na masolo na biso mbala sima pour partager émission to ko sola susu mokoleko ya matondo mingi. Kalanga makambo kambo na mema na yebite kakofinga tina sana komi komesana nango lokola sodo ya kendaka etumba lokitwa masasi emesana utakala matuni utakala mobili yango ebandaka na masumu to lelo eleki banani balingi balekisela ngai tango mpona nga tango ezali presie bakoloba bakofinga mpona boma nzoto yanga nzoto